congodialogue.com www.congomasolo congokosolola.com kitoko Bobby Ronaldinho le king is back bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue Mamba Sikadi. Oh, fidèle internaute de Congo Dialogue TV, bonsoir et bonjour d'être là branché scotché dans votre émission Terra Nova. C'est une émission qui vous donne toujours la vérité et qui vous amène toujours la vérité, rien qu'à la vérité. Je suis là devant le micro, je suis là Moïse de la presse congolaise, Gucci Mabaya, autrement dit capitaine de l'équipe, chef d'état-major général. Je dis merci à celui qui est derrière la caméra, il s'agit d'ingénieur fils. Merci à Cordo King pour Kinshasa, Cordo Nabiso, merci à toi. Merci beaucoup à la grande dame, la supérieure, Babi Maman Francine Ngembe, la coordinatrice numéro 1. Merci à tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. Merci vraiment là-bas. La fidèle internet, vous me reçoivez une opportunité. Il y a un côté dans la chaîne, il y a un côté après Nabino. Le long, on a été solo, il y a un transport. Vous comprenez que nous sommes là. Si nous avons tout les cas, il y a transport. Transport est à Kinshasa, le lot transport est à 500 francs et commis 700 francs. Donc nous avons que soit un chauffeur, pourquoi transport est commis à 700 francs? Pourquoi transport est mati? Est-ce que ça a cause de carburant de carburant mati? Donc on sait que transport est mata. On dit que le peuple congolais souffrir. Donc nous avons la micro na balader à l'eau, tout soit un chauffeur, tout soit un bateau belé au baroza. Tant que soit un biso au baroza, on soit un micro na biso pour na moto de transport. Donc on a déjà ingénieur fils, ceux qui déjà repêchent une opportunité à côté de déjà, na bana ko sola déjà na bateau moko concernant makambo ya transport. Donc nous avons déjà la carte à mabele, tout qui na barré au pes bazali. Parce que on a tout sur la bien à barrer les transports, tout sur la tout comme retour. congodialogue.com. Bonjour papa. Bonjour. Comment papa n'a fait. Papa n'a fait. Papa n'a fait tout sur nous qui concernant ma transport parce que l'autre monde ma ville à Kinshasa transport comme tout à 500 francs, tout comme 700 francs dans mon corps. Il dit à quoi il sait que transport comme le colon. Bon, là vous allez transport normalement ils ont carburant. Carburant comme 2000 francs le litre. Donc, bisoto marabout 500, tout son carburant 1 litre à 2000 francs. On a 500, 4 personnes, taxi, plus de combien? 2000 francs. Donc, ça bénéfice. Donc, course moro ça vaut 1 litre. Course moro au moins 1 litre. Donc, 1 litre, et ça, ça bénéfice. Donc, alors, les gens, il faut que le transport et mata. Il faut que nous sachions à 600 ou 700 francs. Mais si nous avons un salon, tout le transporté. Nous avons 500. Vous avez raté? Est-ce que mon père a oui, monsieur a versement. Monsieur a versement. Oui, parce qu'on a mis le peuple congolais, parce que il peut soit la mutuka toujours ma colonie, bandeko bazo souffrir toujours mon bandeko ba oui la mutuka, le négocie peuple congolais, c'est gouvernement congolais. Là, je suis gouvernement congolais oui. Premièrement, basa l'effort ba on s'danzela. Hein? Banzela za ko beba ki indiawa et poli ko pola. To ko akutu même kutu ko nekate. Bakamnyo zo katana. Matete a kutu devant parquet tala. Bon mon devant parquet et poli bakamnyo zo kufa. Alors il y a ngona to lingi tout d'abord dans le premier numéro 1 banzela e bonga. Si banzela bongi celui transport même 500 fois pour nous à la montée mais banzela e bonga. Alors il faut gouvernement abuse la petite coupure. Merci. La petite coupure on va 100 à 200 francs et ça les belé. Problème de transport. Mais petite coupure les athées. Nous avons 1000 francs. Si on a besoin alors il faut obligé d'avoir 500. Merci beaucoup. Pour on a fait on pas bon sanzela parce que mi tout réseau katana bino, mon réseau katana pencher katana bino, mais ka bien peu sur bino dans les zones là. Gouvernement ça bossa vous la commune à matete awa, manzela moi est-ce que mi tout kana maison na CO. Ils ont permettre bino peu de temps à l'aise. Tout malaise te puisque nzela zate. Libulo sala mia waso kitina mutu kana yo, pencher ketikali. Au kitina mutu quoi, transmission longue. Donc moi été
Alors, il faut débriller tout le cabinet, moko façon moko ya orange au tabasaki, on dirait gouvernement zate. On dirait moko donc tout ça va candidater. Non, barrage biso banzela a soit dit que transport on a monté on a trop ça la biso. Mais banzela za mal, on dit le transport à 700 francs. Soit de 700 francs, oui, je suis d'accord. Puisque je montre qu'on a besoin de faire souffrir la population parce que la population a joué le lana nous. Mon exact, on n'a pas si, transport matus n'a pas si, nous 200 francs aux angotés, à cause de 200 francs à 500 francs. Ma préférée, bétané ma colo, pas béi fina, bébi ma chauffeur fina, on a recevoir le fina. Après, finalement, on a besoin de demander petit peuple. Ce qui peuple aïe qu'il y a aïe arabique, on a 500 francs. Normalement. Non, jamais. Nous avons joué à qui est. Le qui est roi. Si on a papa dans 500 francs, non, mais 100 francs de 100 francs, ça n'a rien. Supposons à 600 euros, c'est là, Nazoui. Si on a 600 euros, Nazoui. Mais les bisous, c'est que carburant, le quoi, niveau comme il y a carburant est mati makasi. Carburant est mati makasi, bisous, tout le monde. Il faut au moins. On a sur un litre à carburant, le son a combien peu comme on a 2000. 1810. 1810, nous avons 2000. 2000, 1900, combien 2004. Mais au moins, tu as matière de gravité, nous, si mon transport a 200 fois le colo. Non, et matière grave, puisqu'il y a des carburants, on a pris à $1. Est-ce que ça, agent ministériel, tu as signé que non, carburant, transport, tu minimum à chauffeur de matière sanguine. Non, pas mon co, l'État est mon co. Il y a des transports et matière. La télévision, la radio, la radio. Le gouvernement de transport combien? Transport à 700 francs. Taxi, Victoire Matete, 700 francs. Esprit de vie, 700 francs. Lemba, Victoire, 700 francs. Sur vie, Awa, Matete, plutôt que nous, attendons la 600 francs. Mais on fout à 700 francs. Puisque peut-être que pour les athées, si vous avez 700 francs, là, ça va vous souhaiter. Non, ça n'est pas change pas par-ci par-là. Non. Merci beaucoup, papa, merci beaucoup pour l'acheter un peu ce biseau. Merci beaucoup, bon continuer de travail. CongoDialogue.com. Fidèle internaute, comme vous comprendre que tout ça toujours dans le cadre de ma béton à terrain, de comprendre si Mananga bien ses allées, ma motivée dans le solo car toujours à transport, toujours comme c'est toujours micro, on avec ingénieur fils, et micro est toujours sur la chauffeur, pourquoi ma matière transport, pourquoi transport commune à 700 francs, de 500 francs à 700 francs, cause de ce que transport comme un bon, donc, ma chauffeur ne besoin de passer au service, parce que bangon de marabiso, bangon de batam service à tout dans bango, est-ce que ma chef n'a pas monté, mon pas, on a bango pour matière, renversement. On va parler avec tout le monde. Donc, ingénieur fils de moi déjà parce que mon bateau est minaré, c'est l'année transport exact. Donc, nous, c'est la passe à transport. Qui ne passe à transport, c'est lui, tout sur la bonne, on a balayé. Je fais tout le temps déjà, surtout sur les gens de chauffeur, tout sur les gens, tout le monde déjà, papa n'a déjà. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur. Comme mon ami. Charlie. Papa Charlie, tu as la caméra. Papa Charlie, il est chauffeur. Nava chauffeur. Au salon à l'île. Salon de Bimsou Matete. Salon de Bimsou Matete. Papa Charlie, tout le monde a bon matin c'est transport. Et ça cause à quoi tu transport il y a 500 francs, directement comme 700 francs. Bon, ça là on a encore tenu. Tout ça on a côté bon, moi ni mboka na biso mbo to tambola vraiment malamu te. Bata station bazo matara carburant muke. Biso côté to ça na ba pour na ba 500. Si to zo mona bénéfice pena exacté. Ndo moni qui était et comme on a 1980 francs congolais. Alors que dans le la 2000 francs. Donc tout le monde a vraiment bénéfice exact. Le versement va pas trop cocaté. Ndo moni qui est bon. Ndo moni qui va au bimisa ba prix ya ba tarif. Donc ça peut tomber à 600 francs. Tout profiter sur la norme qui papa Charlie. Est-ce que Banzela peut bien et on sait qu'on va permettre de bien botam la laisse. Le Banzela vraiment so komika na koya kiyimbo wana poduma na bypass wana awa kutubiso kala awa place awa libule so kimbule beti ba na mutu na mukongo 500 francs congolais na mukongo ba tarif ebimaki salon modini sumu matete ba 600 francs 600 francs de toujours la nagara c'est vrai que monsieur peut se battre à 500 toujours na bango ka toti ka bango te 600 francs pour azana volonté parce que a dit que chauffeur pas ko lukatiki moi sina bana ndako pour bali ape
de 500 toujours jouer 600 peu toujours jouer battant moi bazo comme ça biso peu aussi na ma congolais de chauffeur ça peuple congolais pas sur beaucoup on va congolais pour ça na bango longo aussi na congolais à gouvernement ko ça le moya makasi mingi parce que c'est tant carburant et mati transport et mati alors qu'il faut avoir une solution. Ce qui peut être carburant qui tire, transport peut quitter. Alors que ça ne se pas dans bango. Ben bah on arranger, on peut pas donner ça. La solution dans bango ne va pas travailler. Biso ko to avec un ba ba même la biso de angola. congodialogue.com. Bon, en fait, Naouti directement victoire. Personnellement, la Ebeg en foot à 500 francs. Alors sur le chemin, nous devons brusquer à 700 francs. On a même pas la poche. Alors, ce que nous trouvons en Mboka, surtout dans le transport, est diabolique. En fait, nous avons déjà un problème de Banzila, il y a délabré et tout ça. Appel contrôle technique au Salama. Et là, on est déjà arrangé. Mais, dans le matière de transport brusquement, soi-disant, que carburant ou quoi est mati. Bon, en fait, est-ce que ça se passe comme ça dans tous les pays? Et je ne comprends pas le peuple congolais comment nous sommes. Nous acceptons tout. Ma Pérouti au matin, tout l'a raté, marche à raté. Hier, il y a eu quelques-uns qui ont marche côté qui ont bien quoi ça bypass. Policiers, on a battu trouble, bêti, gaz, lacrymogène, tout ça, bêti, balle, coup de balle. C'est pas peur. Dans quel pays ça existe comme ça? Salaire à automaticité, salaire à fonctionnaire automaticité. Améliorer le comment on a un salaire à vie sociale, les gens ont troublé. Mais les choses, la vie ne fait qu'augmenter. Ça, tout dans la ligne. Donc, moi, tout simplement, ce que je peux dire, je peux demander à nos gouvernants et qui est à la responsable. Ils sont très irresponsables. En tout cas, ils doivent m'excuser. Ils sont très irresponsables. Donc, c'est ça. Concernant information à la télévision. Ça, ce n'est même pas faire souffrir le peuple congolais, mais ça, c'est tuer à petit feu le peuple congolais. Parce que nous souffrons déjà du jour au lendemain. Ça, c'est tuer directement le peuple congolais. Parce que ce qu'ils nous demandent là, nous n'en avons même pas. Vous voyez? Jouez un peu. N'attendons. Déjeuner à Moutou Poili à Natongo Tissoir. Au moins, Natongo Tissoir, au moins, faut dépasser 5000 francs pour aller bien. Vous voyez? Mais devant nous, nous réveillons avec de 2000, 1500 à poche. Maintenant, pour un transport, aux Apenabana, tu n'es pas seul. Tu paies la maison d'autrui, tout ça. Il y a beaucoup d'exigences pour nous servir dans la bicho. Donc, ça, ce n'est même pas souffrir, mais c'est tuer tout court. Donc, ils ont un maçon, j'ai pas rumé, le chauffeur ne va pas. Jusqu'à là, personnellement, je n'ai aucune preuve. Il y a un blog, j'ai appris, et pas qu'il y a les gouverneurs qui est passé à la télé pendant le magasin, transport le matin à 700 francs. Donc vous voyez, donc c'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre, gouverneur. Il y a bon, en fait, pour la bande d'abord, continuez à soutenir votre pays même au loin. Vous savez, nous avons battu Dieu très intelligent, Salibino Congolais, bien que Bozan a un beaucoup étranger. Alors, Bozan a la possibilité de soutenir Mboka Nabino. Soutenez votre pays, de près ou de loin, de Boyaka ou de Bozongara. Continuez à soutenir votre pays, donc ça sera vraiment bien. Continuez avec des marches et consorts, continuez. Les combats, comme notre frère l'a dit, la lutte a continué. Donc la lutte continue. C'est comme Mouzé aussi l'a dit, donc la lutte continue. On ne va pas se fatiguer. C'est notre pays, les pays de nos ancêtres, ils nous ont légué ces pays comme héritage. Et nous n'en avons pas un autre. Il n'y a que ces pays qui nous appartiennent. Donc continuons à lutter ensemble et nous n'avons peur de rien. Jusqu'à ce que nous allons remporter cette victoire. Merci beaucoup. congodialogue.com. Comment on a Titi? Papa Titi. Toza na matete na Kinsaku. Toza na matete na Kinsaku. Toza pela mingi na oyo sala bazo sala musala me kasi oyo sala yo
na ndenge tambola vraiment ngaso na bika esima na yo na ali conducteur chauffeur na li chauffeur na bika na kati ya église na yo bola kakinga keno kokende voyage te chabo na kendaki moja ya presse na zo bien na to be preocupa nini po makambo zo ba yango salama. Alors transport oyo ndenge mati awa tozo ba solution nango te carburant ba matisi finalement juste na mboka ngo to lingi to kende wapi. Alors bokoma bakilia bazo beya pour na transport et comme passe population comme na niveau moko en tout cas impossible. Alors transport mati yango sur base du quoi bazu carburant ba matisi pour la likolo toloba te mais bino ba chef pour foot 100 francs. Alors biso yango te bango na station bango mo bakonza likolo bazwi carburant ba matisi versement patron ozoka senga yo au lieu de 35 000 à comme na 40 000 siko yebisa biso be na ba chauffeur nda mati 40 000 to kokate aseko akono babu tozo kokate siko to pesa versement ndenge nini est-ce que vous allez na chauffeur ba faire beaucoup de na besoin na ko sur la partie de pour marcher banda pe na chef na biso aseko ngai na alititi na chauffeur banda na chef na aseko yango na pesi awa chef aseko awa ba matsa carburant awa bazo matsa carburant mende toza wana ezali yango te population zo ka pasi ba mati 700 francs nanu tozoli ya malamu te tolia malamu te peuple soto bimite to kolia te siko bazu ya peuple wana to komo ko sala boye pona ko kisakana ni versement na bango so na mbongo muke alongole musala na chômé siko tozali wapi le papa na biso lobi lobi soulever le moi bien awa peuple ezolia te soto bimite to kolia te comment to ne peut pas besoin so kaso ke ngo luka musika na ville luka musika na gambela on va que teka na balia na boju transport na bino bo matisi yango pourquoi pas bino bato ase ko to transport mati zala pe souci à peuple congolais bo sali association ya ba chauffeur tout ya Congo boke bo sali marche pour na bino ba ça transport bo za transport na 400 francs. Alors to liboye et bituma na biso la nini awa oyo azali chef ya transport ministre ya transport ayeba ko raisonner eloko oyo tozo souffrir na kotama mosu mbongi na ngelo ma 3000 francs 5000 francs 10000 francs yango fo ko la biso tozo nyoko la biso te to ke na station kuna carburant et mati likolo sikoyo tanga na kozwa yo na 300 francs sikoyo na kende ko futa nini na versement wana omo tozo na camion na versaka lokola 35 000 awa na awa bachelinga lokola 40 000 mutuka camion na ngana kuna na ngambo camion na ngana kuna 40 000 bana ndiko bundala minito awa na 25 000 pamba mbongo akolia na ndako na tindi pe na lute sikoyo toza wapi congolais ministre ya transport sozo kanga talanga ila ndanga na pokwa toza wapi ministre ya transport talanga toza wapi so baninga na prévu ndimika na transport à 700 francs na lobi boye seba okanganga na kufalanga aéroport ba chauffeur nyonso tu même le gouverneur ya tambola na camion azwa carburant ofele mais biso to somba so na kufalanga kaka na martir ba nyonso tu ye gouverneur otambola awa carburant ofele biso carburant mo matisi to ko vivre nene nini na minute za awa na za 25 000 francs wana tongo sikobo bisanga bien bon na bango ba peuple oyo bon yo chenga ndengo wana nazwa ye po ofele azali banki ya koboma mabe nyonso tu na memo ofele na kozoeka na 700 francs pona kokisa versement wana lobi ngala bima lisusu congodialogue.com. Eric Dibaya, tout le monde est dans la bola. Papa Eric, il est sur la langue qui va sur le conseil, la masse, la chauffeur, le mieux que la compétence. Papa, vous m'avez dit transport pour ça, vous donnez 5 mois de transport comme à 700. Chaque donc nous avons 1460 970 il y a des délais donc il y a un préfixe il y a des moyens de transport
donc bino bozala na prix fixe c'est bino moko osala mo na conscience na bino te bon et dépend na nzela na carburant donc yango dès que 6h 8h 9h biso kobana mi donc 6h 9h bomana 1000 francs vous avez montré ennemi à Congolais ça yo mo Congolais donc il pas besoin de faire gouvernement raison parce que gouvernement a quoi le bon mais yo Congolais a été 700 francs mais yo 1000 francs pour ma souba ni mana bon et dépend de la nzela il a tout ça 4 heures du temps 4 heures de temps de voir pour bima au bout de 11 mois dans ce coup 14 h 13 h dans et des pas de utiliser ça on respecter non moka qui va loi moka tu respecter na nzela ce que les athlètes problème qui va vous solution nzela ba mon na ce problème ba bonga neto be sur le transport et mati na moka na biso Congo lelo est-ce que gouvernement congolais a au courant dans mon transport et comme à l'écolo et comme on a pris à 700 francs ou à 500 francs 700 francs parce que tu es barasuki transport et mati ministre pas l'état le gouverneur va signer un lobby en mot va autoriser que notre transport et mati par exemple sans faire mati l'écolo on te voit avec la mine attend mon transport et mati 700 francs l'écolo 200 francs l'écolo à 700 francs bon lobani par rapport bon biso to lobara ke ba ki la biso ba carburant ça carburant na prise à 1500 on a tout ce transport na 500 bon tika nyoko la biso tika donc ba bon biso sur banzela kaneti donc nzela ko surtout jusqu'à pour les cas à part la difficulté à nzela beaucoup de nango nzela mabe le jour où on soit difficulté matasi na nzela ba nzela ba pepe yode ba roulage ba route na ba mona tennis mo ya ko toujours ça la bina et nous on est dans le transport donc c'est pas quand même donc au tambula bomo na wa ya to la na sima ba ma ma kalbi pour celle là il est matanga donc il faut so est-ce que rôle ya PP nous revenons en PP rôle ya PP zani parce que PP c'est la police des polices PP azana on a PP azana kanga ba police so PP on kanga yo chauffeur na bitini donc bango ba mo kanga net na ke na kada sikabu les porteurs c'est pas ado kada sikabu o ka bango na simo mo ba diembe na mutuka bakani ba côté bakani bon roulage musane roulage za pour na biso pour na bango baza ba tête pour na c'est na kanda on ya moyo sala kana na tongo fati transport 1000 francs na 11 heures tongo 700 francs bon le sala biso pour na passer ma kasi ba biso kalme on veut que ça combien na mutuko netinga ba avec ça c'est passer mais batinga ma c'est passer ba patron monsieur camion de 80 000 ba c'est 20 000 on destiné 200 et moi verser 100 000 est-ce que va chauffeur va tomber l'année on s'en va donc ba ko diga chio do ba lingake ba zo mo kasuma rambe dake l'essentiel à partir de ce gouvernement congolais par rapport à la difficulté beaucoup de carburant, manzela donc peut-être que peuple congolais nous peut-être que les chauffeurs ont ça musa na katsambo kana on a avec ça carburant takasiri batiki takasiri ba pepe ba komi jamais ko kama kama biso na nzila la biro de olingi batika ka musala et pas la roulage sinanga ba ezaki to ebi ke kenyo na eza pona biso batika ka ba roulage ba sa musala na ba ko ba roulage ba mo sa te kama mutunya ka biro de ela la pepe ba mo est vraiment kama biso na nzila so ko ba te roulage mutajwa on doit ba pepe ba mo jouer bon ya kama biso congodialogue.com. Bonjour, papa journaliste. Comment là? Comment là, Karima? Maman Karima, tout le monde m'a dit c'est pour ça qu'on allait. Maman a mboka na kezana. Na ko somba biliona biso moins cher. Maman Karima, voilà.
Par rapport, il y a le transport, il y a le transport. Tout le monde fout un transport de 700 francs, 500 francs. Beaucoup de transport. Papa, transport. Tu as commis le roi du 5, papa. Transport, biso, tu es déjà 500. Mais moi, ma banque est 800. Tout le monde a besoin du collier et il dit 1000 francs. Ça, il y a Sylvie qui a dit que non, ma bimie, ça, il y a pas de pas recevoir. Moi, ça, tu es payé de ton côté. balobi carburant emati carburant esika transport elongwa na 500 francs etaka congolais peuple oza peuple congolais oza congolais lifiki tokuta yango lokela mpe bachauffeur epuis bamonport nango masi bango vexement ye bakosala mongo ntango travaille na perte te yo oza na soki mpona motu kolobela mpona mamoyo motu yokozala nakolobelaka premier oyo moto azala na susi na biso twabaya mboka tozovivre le roi de étranger jamais ezala likambo transport tina 1000 francs namona yango kaka na rdc na brazzaville yango motransport na bango ezaka ti lelo 150 francs na brazzaville ebo biso apwani te transport tina 1000 francs befisa combien so oza yango te moobimizaki e na sansi po batiela biso likambo bakita carburant bazomsela biso transport na 500 congodialogue.com. ingénieur fils naza awa nasola mpe ka nde totosolasola na bandeko mosusu tosola mpe na ndeko moko ya moto ye mpe aza bato oyemaka bato ndeko bonjour. Bonjour ndeko. Kombo nani s'il vous plaît? Kombo nanga Benjamin. Papa Benjamin. Tomoni likolo posa moto oza conducteur ya moto? Oui, naza conducteur ya moto. Appelé wewe. Appelé wewe. Papa Benjamin tala papa caméraman wana. Tozobeta lelo lisolo ya transport ndenge transport na Congo ekomi likolo bomati transport bino bata moto bomati pe moto na bino bata mito bomati mituka na bango selon ba trajet ne bosalaka yango eza bi ya quoi? Bon, transport emati pour la poste la biso mon côté. Les autorités urbaines ya ville on de bapesi biso mitindo pour na komatisa transport selon le la carburant emati yango nde biso pe vraiment basali constat nyonso wana po transport pe emata. Parce que auparavant, tu as consommé carburant à 1440 francs congolais. Et 1440 francs congolais et qu'il y a 1740. Le lopé prix à carburant est à 2000 francs congolais. Parce que 2000 francs congolais. Transport, il fallait un matin. On est vraiment gouverneur. Il y a André Kimbuta, qui était vraiment le là. Le carburant est mati. Il fallait que le transport paie et mat. Mais yo so bon até canon yo mati transport na go carburant comme na 2000 francs. Na place yo au la marche au réclamer ba kitela au carburant pour ne connaître congolais à la l'aise mais yo ni mati on ni yo mati carburant pour faire souffrir ne connaître congolais. Té toujours faire souffrir bande on a biso ba congolais té. Biso to sala ki démarche banda kala pona comme nini aussi après augmentation ya carburant. Parce que bato station pe bazo ba que selon to oinde bazo salela ils ont permettre que ba kitisa carburant bazo sombele pe na to élevé ya on net ba biso to za na monde de transport to za ba wewa alors to za na droit ya okende ko pekisa bato station po ba kitisa carburant c'est ministère ya transport au bazar à pouvoir ya kokitisa prix ya carburant mais au moins soki yo muta wewa na muta transport ya mutuka bosangani boyokani bo marché pour na mamoyo bobika l'auto ça mutuka na biso te mituka ebimate biso te to marché to ba mama transport gouvernement yo ke la bino kitisa mutuka kitisa transport kitisa carburant mais yo pe oyebi que vraiment yo nanga to za na Kinshasa na Kinshasa to ivaka to 10 jours parce que to vansi biso ba mituka na ba moto na ndako to kolia ndeni mais so oza na posa obo ni makamuna simba mais c'est sacrifié comment là sacrifié comment na kufa on a ça ndeni. Donc il fallait que le gouvernement ait disposition, il y a une station ou soit à disposition qui est sa carburant. Parce que les lots carburant est quitté. Donc transport peut être quitté.
so bakitisi carburant par exemple 1500 francs net auparavant to manda kosomba 1440 francs parce que lelo so carburant ekiti na 1440 francs congolais donc transport pe ekokita nango problème te. Merci beaucoup papa wewa yo pe mati moto na yo te net biso awa na matete toza na parking à Chilombo to maka kandenge to banda komena transport ezaka 500 francs c'est yo zano na pertité te toza na perso automatique net bato moto parce que omoni na arrêté au babimisi na hôtel de ville donc ezaka pona mutuka donc pona moto balobeli yango te mais arrêté wana tozaki pe ta otalango batie trajet par trajet les gens ba trajet à 600 francs ba trajet à 700 francs pesali mais yo ndimi kwani notu ata mutu azolonga awa ti awa bozu yango kaka botie yango bo matin ka 700 francs au moins que nous allons faire souffrir peuple congolais nous allons faire souffrir peuple congolais premièrement ba konjambo so bazui disposition ya ko pesa mutu nyonso à l'aise donc net ba prix ya carburant so ba kitisi yango na sina episode que vraiment so carburant ekiti biso ba peuple congolais ont un problème le problème est que ba konjambo ka bazo disposition nyonso pour que ba kitisa prix ya carburant so ba kitisi prix ya carburant transport pe ekokita sko tala lelo peuple congolais azoli le transport et mati bon ezo mona na te ezo mona na pasi muntu zo se débrouiller na ndenge na ye azupe moi eloko na ye moi kwanga moi nini sko tango aye sko vraiment liboso moto ou par exemple la camion amoni nyonso wana ekiti eza faute na biso te ba mona biso nde ba wewa ou soit ba chauffeur ami tout comme abete donc tozo talela pe vraiment ndenge nini makambo ya mboka ezo kendela ba konjamboka so bazui disposition ya kokitisa biloko nyonso wana biso konjamboka po akitsa yango soki yo pe otamoli oyokana ndeko na yo bosali marche bosali brevet pona mamoya na transport ba oyoka bino parce que bango ne ba konza bino taka yozo sala yango te kitapete ezaka bongo bono lelaka bongo yango ne na yebisa ko banda kala to sala ba marche nyonso wana ba konjamboka baza sûr que vraiment biso to sala ba marche ndeko na biso le basali marche ba boyi bango te banani bande na biso le basali marche koto te basali lelo basali marche te na unikinde basali marche ba étudiant basali marche pour que ba kitisa prix ya carburant malgré que basali marche wana c'est quand même bien ba kozi ba yoki yango makeli nyonso wana vraiment bango elekeli na matoyi ya bango onde tozo senga que gouvernement azoa disposition le plus vite que possible pour que chaque congolais peuple congolais nyonso a se sentir à l'aise. Merci beaucoup Ndeko Benjamin, merci beaucoup ingénieur fils naza ko na parking ya bawewa ndenge bozo mona bino moko ba parking ya bawewa bazali et puis tozana ba ndeko pe o bazolinga baloba pona makambo ya transport toujours. Papa bonjour. Bonjour. Comment on a rapidement? Comment on a Gali fils. Papa Gali fils. Papa Gali fils c'est moni awa pe o na bito c'est la transport tozo za moto. Non, c'est la peine transport mais transport c'est difficile. Mon amateur m'a dit que transport carburant mati. So carburant et mati. Carburant et mati, on sait que transport comme passe non? Bon, ça la rappelle comme passe là quand so carburant zate. Bata moto ba chauffeur ba otambola ndenge. En plus que là bata moto on a ba chauffeur to za do mona ke ba souffrir makasi. Alinga mema yo bo mataboy soda ya botolier moto. Chauffeur alinga tellement za transport moto économie à côté. Donc nyo so wana tam ngale bima sale. Les autres ça ka passe. Les autres ça ka ba konzi nzamba sunga bango ba ka kolela na biso ba peuple ba sala ka poto za la lira bien. Papa Dali, Papa Gali olai na tongo la moki boye transport au fouti 500 francs le commis 700 francs bala moko subitement boye peut-être que est-ce que mboka ngo pe yo pe le banane chauffeur amatika mutu bane 700 francs ka pamba boye bon ezapena un peu passi na ko condamner ba bangambo moi to lobela mingi ezate bato mona ngo mingi ezopesa pe des ordres ko matsa musu pesa bien musu pesa mabe po mona pesi mbongo ngo mais chauffeur azana échange à rozong sila hote ba biya miki ezate boyo poko mata ozangi pe mbongo biya muki wana opesa chauffeur pas beaucoup soit les a passé na nyo swana et c'est ba konza mboka ba ba ko solola to zala bien. Et ça la peine bon et tant que peuple congolais bande colonel surtout moni batala moni boso na yo bande que belé batelemi awa transport exact pour le toujours le kama motali transport exact rien ne marche ne maman na so bina mboka oh rien ne marche surtout ma ya transport na Congo rien ne marche toujours faire ba souffrir bino yo maté ba chauffeur ba souffrir bino ba chauffeur ndé ba souffrir bino te ba chauffeur te pona mamba ba marche ba marcher na bango to ko marcher pe les solution te et c'est que photo sur la toza la bien natali sur belette
bango baza na moto okopesa mbongo lobi okomisa ata victoire akoke rapide mais so abandi okende amatioka na moto soda kangi na moto na ye mais bango bapesa raison na babiki na carburant mati ezalaki na 1450 francs ekomi directement na 2000 francs bana choix te balowasa te raison bango bapesi yango wana yo oza congolais ovanda na Congo lobi réalité ya mboka na biso bi basouffrance mboka to eza nango carburant longo na 1450 francs à 2000 francs. Donc, au bana ndeko bakenda poto kala nini to na gouvernement congolais pour eloroni akosala pour transport ezonga ndenge ezalaki. Bon nangelo na lobelaka gouvernement sungaka biso ezongela pa to zala bien. Nabo moyen nini? Bon yaza l'état ebinenga sala ba moyen na l'état yebi tie mata boto za surpris. Ayebelo oni esala ki pone zala quelque mata. Boso be okita yeka ayebi. Mais il que no gouverneur alega na TV le que no transfert comme 700 francs. Bele baza bazoye bango te est-ce que yo poyebi yango ngapela la ni pena tela vana bima na nini mais na moni yango te na yo kipete na moni te mutaliboza zo former ngazayo na kolo ba mensonge te yo ba mensonge na kolo ba mensonge te. Merci beaucoup papa Gali, merci beaucoup merci beaucoup ingénieur fils toza toujours awa na yo merci beaucoup na yo pena toza ba ndeko baza pe mo ebele awa oya sepela loba na mo papa Zali nga loba pona mamweta les transports papa bonjour. Bonjour papa. Comment nani? Comment nani Monsieur de Gaulle? Monsieur de Gaulle, oza congolais. Nga nali ma congolais mon mboka. Pona mono zo tambola makolobo, ezaka manque à transport toni. En tout cas na tambola makolobo na manque ya transport. Et puis là likamo boye, nga na vandi na Congo Brazzaville. Na kama na RDC. La caméra. Na vandi na Congo Brazzaville, kuna nga Congo Brazzaville, 1 litre essence. Ezali na 600 francs. Mazout ezali na 300 francs. Mais alikama okamwa, 1 litre essence na mazout ezali à peu près prix moko. Yango zo kam sangai. Kuna transport ezalaka ti lelo 150. Mais awa transport et okoma na niveau wana. Donc biso na bango différence ezali te. Et là on y essaie que non ezo sala que non transport parce que biso kutu na komona no tengoma Brazzaville eza carburant na bango la plupart yuta awa yuta Angola mais biso na promesse belé ezali carburant na biso moko ezo bima awa o to sala ya biso moko mais tozo mata du jour au jour ezali pas vane sep kutu yango na sima awa ezapeka awa na biso awa mutu ka sep yango wana mais carburant ezo mata du jour au jour transport ezo mata du jour au jour et que peuple congolais pona mono poto mola makolo transport ezate na re loba pena vérité ezala clair na bandeko ba otalo na poto et puis na gouvernement congolais parce que so otalo sur apport na yo oko aider la population obino. En tout cas pour nga vraiment moni les caméras le BAT. Ça na boye. Pour nga vraiment les caméras le BAT pour te fatiguer pour les transport. En tout cas l'état yemoko a une solution a le moyen pour quitter le transport pour peuple dans la calme. So yo lobité l'état pas une solution. So nga lobité moyen l'état pas trouver solution et salité l'état a la tout moyen, tout à diminuer le transport et quitter. Pour transport et quitter, là on essaie de faire transport. En tout cas, pour le transport et quitter, il faut d'abord $1 et quitter. Pour le $1, les chauffeurs ont des carburants à l'icolo. C'est bon, il faut un carburant et puis quitter le transport. Pardon? Les chauffeurs ont déclaré que notre carburant est matin polo, il y a 1450 francs à 2000 francs. Et on peut pas 200 francs pour le transport là-bas. Les Camerounais ont un problème de dollar. Ceux qui dollar est quitté. Bango tango dollar est matin qui bango est kobanga. Le reste dollar est quitté. Dollar est là au matin. Et on peut profiter en temps il faut carburer matin. Et puis carburer maintenant ici comme matin et continuer. Ceux qui dollar est quitté carburer. C'est la carburer. Un gars non c'est pas deux fois dollar est quitté. Ceux qui dollar est quitté c'est bon mais ceux qui dollar est quitté. Merci beaucoup, merci beaucoup. Toza bongo pangu papa Pazaliawa. Bonjour papa. Bonjour Ndeko Langai. Papa comment nani? Comment Langa monsieur Raymond? Monsieur Raymond t'as la caméra na évité yo pozo c'est la transport ozo comme na pemela ndako. Tout à fait tozo transport to wuti kuna na re ba pasali mulongo ebele to sa mama kono poto zo moto kale transport moi liboso. Parce que telemi presque 2 heures de temps transport des atis. Parce que état que congolais ba difficulté à transport bozo kuta nango. Bon, en tant que Congolais, en tant que fils du pays, tu as dit que papa Zalaka Moko, avec le président de la République, Joseph Kabila Kabeng. À ça, on a battu le paiement, on va aider. Mais les transports, on a vu comment on a le rouler dans le marché. Donc, le loyer, les pédagogues, ça fait combien 300 francs. Les pédagogues, 300 francs, c'est même des mots à carburant. On te dit que papa Zali Moko, on a côté la biso. Moi, on a beau papa, faut dans la discipline. Biso, on a tombé le rôle, biso, on a la facer. Pour papa, à zaté en côté la biso. Donc, quand on transport, on a beaucoup de transport.
ekomi lokola tabu na mboka na biso likamba transport tozoloba non transport ezalaki na tobeta na lisolo wana augmentation ya mbongo ezalaki na 500 francs tobaki na 400 francs ministère ezalaki kutu 300 francs oyo ministre abimi ça ekomi 500 francs chauffeur atie 500 francs lelo tozofuta transport na 700 francs congolais etake yo congolais olamuki na ntongo boye omati mutu kopesa 500 francs chauffeur aboya bi 700 francs congolais ntango ofuti yango estce ntango oza ntango oswana wana esala ndenge nini bon eloko lobi likambo organisateur transport mpona bachauffeur abo toloba likambo chauffeur toloba alali na ntongo abomaki 10 000 francs mpo asomba carburant 10 000 francs exemple yaki na 8 litres apesa 10 000 francs bekomi 5 litres bon ye peut-être sikoyo akose retrouve ndenge lipa mema biso bato ye mpe ndenge azala na camion ezotambola wana eya na bamortissement il faut soma paire de rechange alors paire de rechange okende na maison bo paire de rechange mpe emati bapartenaire basomi mituka wana il faut barécupérer mo indemnité ntango sikoyo mbongo sokende na badepense ya bapiere de rechange bakose retrouve te toyebi ke mboka na biso transport ezalaka mpenza te po tozalaka na compagnie moko kaka transco compagnie mosusu aya ezali te donc l'état azwa en charge ya badécision nyonso to ezalaka transport na 500 po to transport mati bon transport teme ezali l'état bayoki soni mama mati yango ezali te bandeko mosusu babika transport eza 700 francs alors l'état moto apesi prix wana parce que tolandi mpe na tezo topesa mati transport mais bandeko ebele balobi olobika l'état apesi prix wana yolandi yango te bandeko mosusu babika no le gouverneur alekaki na tv alobika no transport emata 700 francs yo etake congolais est ce que ozaki mpe te ya kolanda yango ozwi mpe te ya kolanda banini babimisi arrêt ministériel babimisi wana mpona mama augmentation tomoni barrêt ministère bamatisi wana toyebi te l'état ye mopesa mpo tomataka otangi yango tomoni batiela bajournal wana journal ezali na totanga bajournal ebele wana nde bamati bapri na bango soki ezali bamessage moko palpable l'état soki abimisa bajean na nzela de façon adementir yango mpo tondima baoke non baza baresponsable ya likambo etali transport pade toza bota tomoni bajournaux totanga yango eza batandi libandana seke eza chauffeur talobike 700 francs bomati so tobi tose prendre en charge toma tomarché epesa peka bien te mboko bato bamarchaka chaque fois ebimisa lete na biso ekape tozobatela bango bakobatela biso te Vous avez tout marché, tout marché. Mais bah monsieur, il ça va marche. Mais bah monsieur, bah bon, parce que ça la marche, bon, petit ma gaz, petit ma chasse, choix alité. L'État a mis sa système dans kala. Il y a des publics. Tant aux hommes qui carburent mati, à Luka forme on va faire ça va pétrolier. Yémo l'État supporter maman ngamukia de façon que nous sentir coup à la tête. Dans le monde économique, ils ont la grande wana. Aujourd'hui, montant mon a secret na réunion pour les économistes. Non, bocha carburé dans matate, monsieur de vacciner mon wana. Na terme convection avec un subside, le bâti subside là, comme ça transport aux agaga, na temps ezali. Mais comme on est na tongo 500 francs, on a les lobby 1000 francs, boto sukapi. Parfois na biso azali yemoko. On va payer ne peut pas sungaye pour te makamotali ba transport. Pour makamotali ko régler ezali mais le transport pour tout jomako ko ngama kwanga bana, tout ko rasuter. Alors l'état a doit chapeauter nazali mettre terre. Sur le bi a to la peka awana. Merci beaucoup papa, merci beaucoup. Merci ingénieur fils donc tout tambola toujours za Congo dialogue, tout ça na kati ya Congo dialogue. Bandeko tu ya YouTube bolanda biso toujours na www.congodialogue CD Congo dialogue.com donc ezabongo lelo tozobaka masolo ya transport. Vous comprenez tout ça na arrêt, tozobeta masolo ya transport na bandeko belebele o bakolo mamunango. Donc ingénieur fils edenga toujours na kata toujours ya kotambola. Donc lelo yo naloba na omanda munga pe. congodialogue.com congodialogue.com